3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Bana Congo, meilleurs vœux pour 2019 et très bonne année. Il y a espoir, paix, il y a makama bien. Oyo tatanzambe yemo konkolo na biso na Yesu Christ mobate na biso asi a pamboli jamboka oyo poke to longwa na ba pasi na minyoko pe ere ya sike bandi saison ya sike bandi makamba sika pe bandi nazala kite ndenge nazala musika après ko senga bino pardon ya ndenge ke musana nga ki député Simba kite la preuve yango nazala libanda la preuve Joseph Kabila pas libanda mais na sepeli na oyo salami na kati ya mboka pona nini espoir renaître lisusu bokoyeba na senaka kala il y a 2 ans 3 ans en 2016 papa Kabila tiela biso mwana Tshisekedi premier ministre kolanda bato na baza pemena ote baza ba impopulaire baza bato mo baza sans impact koyoka bango te et ko doser makambo belé mais lelo yo boye mwana wana ya Tshisekedi oleza ka premier ministre a commandé président oleka ke suka na ko doser makambo et bomi pena moto pena na ndenge ko sakana te moto compteur à 0 yemba artiste moko ya kinwa yango wana na komisi ta Tanzambe makasi pe na yemba ngulsu na Kishasa po boyebika ngai passé na ngai nde présent ya batebele on a sala il y a 20 ans on ba domsuba sa lelo on a boula il y a 20 ans on de sala malelo démission minuit démission na poto kokoma député après Indusa et belé puis petit na ba côté ba sélection belé vous allez comprendre pourquoi on va répondre à tout sous-souté na tika ki bango po à part ngai ba rodiembela nani po ba koma place ba komi sikoyo batika TV ninga na tika ki TV batika radio ninga tika ki radio ba ke ko lobanga na parlement ba lobanga sur na TVT pour nga na sala ki pendant 7 ans ça crée ce leader passé na ngai présent na bango vous allez comprendre donc présent na bangai ya lelo futur na bango futur na ngai inconnu et pas na bango po ba boule na zo betane na uti boye na uti Dubai na uti Japon kotagiba na beti Cape Town na kozonga susiko na kata Kishasa bomo na bino mo aspect toujours ils ont continué Zakari Baba ce leader et prêtre na kopesa hommage na Joseph Kabila ngai pe à mon tour parce que à la différence il y a bato belé ngai Zakari Baba sur nazoloba muta longoli sanga musala na poto na télé Bruxelles eza Joseph Kabila. Monsieur le président, excellence, sénateur à vie, au Tindelangaï, agent Didier, agent de renseignement militaire, Moutazouangaï, na poto aïe na Congo, agent de renseignement militaire Didier, Moutaya Nangaï. On le bagi pe Nangaï que ceux qui n'ont pas de problème, na monagaï, na comprendre, à ça comme ça message té, à ça donc faux agent pour ce qu'on a comme sur le message, n'était-il l'osali. Mon sali bien. Ndenge au bouki simi na téléphone ndenge simi ya téléphone au sala mikolo yo fati mutape su yango pour sel muto za na poso za en contact ezaye pour lelo tala lelo ba ndokio bazaki nzinga na yo papa ko posa mate première dame sembela kambala liboso nzambe longola batu ya mabe pembeni ya mobali na ngai mokile comprendre te bandoki batu ba secte balia kala ba nye babongana basi likolo ya pouvoir te ngai Zakari Baba swe na boya ki koteka molimo na boya ki koteka ame na ngai pona comme ministre pona comme PDG yango na gera pe lokote ni ministre ni PDG ni nini mais histoire yango continuer donc na sali 12 ans musala oyo papa Joseph Kabila bengsa na sana ko na sala mota mais idée bota maraka na sali balingala facile lelo boye. Il y a au moins 60 personnes, 60 Congolais qui vivent. Dans la salle Direct TV, il y a au moins une trentaine de jeunes. Tous au moins des libota, na garde, des chauffeurs, moins 100 personnes. Parce que c'est ma idée on a créé. So nous avons papa na kozana na Sénat pour na déposer candidature na ngai pour na comme sénateur. To sola kuna pour na ka to ko ndoko sumamboka. Merci beaucoup président Joseph Kabila. Yokutugo ko tambola na yokutu donc on a invité déjà sur ligniti na bloc ti partout.
au circuler pour qu'on peut quinoa 20 ans après. On peut mon ça on développer ma solo puis n'enga quinoa et au ça va bien. Et c'est bon sous pour na président de la SICA Félix Etienne Tshisekedi, son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des armées de la police et de la police nationale. Dans le plaisir il y a trop. Première fois quinoa a commis président. Pour n'enga faute. Le président tout baléka bambokati. Bango tout bambokati. Première fois quinoa oyo siko ya développer na mikili oyo ya ibma kambu ya indusa oyo za tribaliste était pour maire na palais a mulubate. Donc les idéologie biso bana kisasa to kola bongo na limité wana bozaka na ba diasuka bate belé beto yebi bino bana limité. Pour na kini batu na batu baza bata côté na bango. Nga pe en tant que mbiaka mwana ka ko tina ko doba boye bana ka ko baza ko se retrouver baza ko yeba bino bana limité to yebi bino bana limité banani to yebi bino na mwana do véritable quinoa ya kati donc noko ya banoko nyonso tout. Et bien là baraté que non déjà de temps en temps quand c'est bétama déjà car nenge zalaka ngai zakre baba soué réserve de la République et de l'Éternel pourquoi pas. Naza à disposition na yo makambo etali encadrement la jeune makambo etali culture et art makambo etali communication côté wana pena donc na don pena munene et puis na landaki discours il y a des hommes singa noki kisasa na landaki discours au lobby que non toya to chabe fort to que nga zakari baba soué ngai disponible ya kosakana te na maboko na yo directeur ya cabinet nenga zawana ayebi que na gouvernement il fallait salama ngai na ye là secret d'état mais là il y a pas secret quartier 23e étage il y a hôtel il y a Fleuve Congo hôtel tant où il directeur cabinet Vital Kamere on comme directeur cabinet à Klubi na Zak le yaka na bolo culture yar okipele ngai makambo oyo bien to tombola ba artiste to ke makambo surtout nenga zawana aza directeur cabinet na zo lobana na kufite aza bomoi azo yoka ngai po bele pe ba kanza net ka on dirait ngana mbru te to beta kati poto mibali to na mukili ya batu mabende kotika na mabe to na kanda mais ko silsa likamna 600 na ngango likambo ezana yo mo président de l'excellence président de la République nenge to développer ande to boya ba ma photo pour ngeza mal interprété mais ko beta kati to beta ya niveau ya ko sakanate puis disponibilité ya nyama yo yibi na zana kati ya mboka na so en tant que quinoa na langage ya ba quinoa o kaka quinoa o comprendre d'état cabinet na zawana ayebi ndenge nini industrie vanda ndenge ni yena ngai to beta kati to développera et puis ndenge yebi ke entourage ezala ya yo moko chef de l'état na entourage il y a directeur à cabinet ba yebi masolo zo beta pona bango par rapport na bino poto ko évoluer ata ba bien na chadari ndenge zana ya kuto ya parrain na politique pour depuis conférence nationale to zala déjà no va vie chichi bani mani chadari ndenge zana za pe noko na ndenge ndai après noko na ndenge na mokila ngosko ekomi na phase ke to 500 makanto ke ne liboso na bino bana Kinshasa nga pesi bino merci même ceux qui est belé bo sepelité na batum so baleki na ba compte na biso c'est vrai mais mokilo eno to komi na phase to komi nango total liboso veut dire to pesa chance na chef de l'état na biso mwana Kisasa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to pesa chance na gouvernement oya osala et nous espérons que akoza batu pas en fonction il y a bateau ba plateforme ko pesa ye te en fonction il y a bateau yebi ke o domaine oya za calé abono tout na soutendre ni bakomaka y neni bakomaka s et puis on osala ma bien boke ko tamwa liboso nzambe abate la Congo na biso nzambe ayoke na biso susu mawana yezala liko na biso basali ya nzambe nyonso tout bafukama ba évoluer pour makambo to sala ekende bien mingi pour nzambe aza nzambe tata pe aza nzambe ya bokasi bonso naza na elikia ya kosakana te mais nazo rappeler kaka excellence monsieur le président de la République naza disponible pour la République match à bien 3W Boboko ya Boka 3W